poison. N'invite poison, moi, ils ont là, la ngambo, la mine, comédien. On me peut expliquer, biso, ils ont ni les ont les cas, juste comme à un niveau de poison, boy. Je t'apprends que le radio, il s'en a des loups qui raïsent, mais à la poison. Eh. Oh mon Dieu. Je vais apprendre quand yo apprendre biso susu ke na raïs hein donc confirmer biso ke raïs pas oui na uti kuluka mulelo na uti kuluka mulelo pa ba comédie na moni pe Barcelone a sali vidéo mo ka utolo ba musiko na raïs pe aza victime na mo donc ba ko na raïs na fendi pare ba jeune ba ko ba sali nini ba monde ba tambola ba mo misato na ba ambiancer ka do ba monde pare nde toujours kabongo cha leke chukando lobi kombo na yao ba adana lelo ba komi pe kopesa moi image moko ya bien théâtre voilà na mabete ba na wana lelo bazana mo ba vina bango utala adazo atuta mpola pe na mo voiture na ye ada azape na mo vina ye mo ya bien oyo tukutali okuti na mo ndako na ye bosebeli par rapport ya ba mikolo misusu par rapport ya baninga na bango misusu alors kokoma tina niveau ya ba jeune ba lobima na bango lelo namoni na nani na émission de la fils unique ya maman na ye au moins na batabu otila ye poison ba otila bi ba otila pour na zo condamner moto te pour na yebi moto te otila ye poison lelo so akufi pour bino bokanini tout monde qui histoire wana na vidéo ba émission surtout ça sans ignorer tout monde a vidéo atala lelo santa vidéo lelo vidéo skala bungu parce qu'il a été empoisonné mais ce que soki ba lelo comme ça ça la si réellement ils ont amené na biso lodira bisalo lelo eloko ekomi bato bali ko accepter nga na lobarango na to linga kuto loba makambo bato te parce que nga moko zo mona na victime ya makambo ebele profiter na émission na lodi na lobala ada suba olanda na bikike ba otama passe ba ada asa ba jeune frère na biso ba esima na biso nga mona zaki na kina moni niveau ba ada ba osala ambiance sacrée. Ah bon? Baza ekiri na bango wana musu na otanga bakomo na bango te misu baza pe awa na poto donc baza na ambiance ya niveau moko donc sur l'émission que presque tous les jours je pense baza là na papa bakenda komela alors il faut baza la prudent dans le moment à travers l'émission il faut baza la prudent mokili beba déjà bato bazo vivre na mabe batambola bango na bango bata batéâtre mokili eza très compliqué bato bazotambola na bango bayebi bango te okoza bolala na mutu ndako moko me motema na yo ebi ya moti c'est beba c'est pas azomona yo oza na ye bosala mosala moko kande na otolo bawa yo za nzambe atomboli yo ye aza na niveau na yo te me bosala bolo moko ekotisaka keto bango baza wana donc tous les jours neti nga nalekaka des fois naoleka na voiture na boka na papa na boîte nakotanga bakomo na mote basi ebele mwa bajeune jean wana baye nsima na biso ambiance efutaka nango eloko te prevane lelo tout monde ya na biso da didi kambala biso soto yebi ala muta bisengo ala didi kambala mutu to yebi muta ambiance ya niveau na limite ba baleka ki dadi mais surtout tali lelo to songa na réalité des choses fait d'ailleurs confier je ne pense pas que fait d'ailleurs tikata ata mabele mo na kindele ata mabele mo ko place parce que ambiance et même mutu esika mo ya malamuti apesa ambiance on peut faut batala basala ka yango na banani parce que tant ozo melotele moti ki faire na yo mutu atikali na sima na yo yebi ete chose anani bosomba pe mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere nela sabe na koki na nga Turquie Suède nga na Suède mame na sale fona kama la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et pour bénéficier la matu baza pe kuna na bosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba mission na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba mission na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grâce Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga hey okatelinga lingala pona santé mwana mon fils pour ma santé misunga okatelinga lingala bandeko misunga ezali kokatela mutu lingala te ezali mutuelle de santé
oyo epesameli na bato nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Nzambe toloba te biloko boye toloba te nzambe yo Otani ozolula ya bato ya yo mpe akoki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai mpe okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatoza pona adresse ya kosomba pomade awatoza. Pomade awatoza esalami na bana mboka bakongolais na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate mpona kovingisa bamole mipende nsima mpe tolo. somba gamme ya pomade awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat. Salut. La pommade est à ça. Moi, ça n'est pas comme une qui bocole. La pommade est à ça. Bishima, bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, Tobaki Selakaye, Moutoumou Kwabou. Aïe, Bana Congo Kinshasa, Bana France, Bana États-Unis, Bana Allemagne, Bana Canada, Bana Belgique, Bana Nzambe Nyonso dans le monde entier. Voici le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Benga Yaya, Benga Papa, vous êtes malade, vous belaka. Cirrhose de foie, cancer de l'estomac, cancer des matrices, cancer des cerveaux, cancer des seins, épilepsie, diabète, rhumatisme, impuissance sexuelle, hémorroïdes, VIH, sida, hépatite B, faiblesse sexuelle, mobali akimayo, mwasi akimayo, apesayo 500 mètres. Hey! Olinge komisa mwasi love kilaou, papa love kilaou. Benga le prophète de Bishima, l'homme des surnaturels. Plus 243 81 61 96 772. Nalobi 00243 81 61 96 772. Benga asakola pona yo apesa yo solution na problème na yo dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bishima. Ouais, salut, Bozolanda Bisso partout sur le www.elengia Congo TV avec Glody Souka, la mignonne de la presse, la maman des Promédies et des Preston. Voilà. Nous sommes là toujours pour vous informer, vous divertir. Voilà pourquoi Toya Kalibosona Bino, Soki Akolo Bezali, Soki message Yakope Sape Ezali. Pour aujourd'hui, Naza vraiment na esengo mingite parce que Marambango, ba nouvelle en y a tellement bien te. Nangambu ya ba artiste et comédien tola muki to moni émission boye artiste na biso moko ada ilunga au total émission ba yamba ki pa ndeko na biso lekechu azana problème azala ki empoisonné mais bitenga na loba mingi te mais to remeka un peu ko solo lango na moko ya ba artiste et comédien en Luzolo azala déjà na biso awa bozala brancher boyoka un peu participation na concernant makambo oyo ozo comme la ba artiste et comédien n'habité et sos les canini entre bango na bango artiste et comédien toyoka ba poison ou pas président Vidéloin toyoka ba poison ou pas donc n'habité sans plus tarder je vais déjà recevoir le président Anselou Zolo. Il est parmi nous. Bonjour président Anselou Zolo. Ouais, bonjour Glody Souka la mignonne. Boni papa.
Ouais, qui vient de battre la biso calme ezali non. Ah, d'accord. Actualité oblige à biso to ebike uti kini ozongi déjà ceux qui nous a informé bien ou bien ozaka na kini. Oui, nazongani déjà. Nazongani naza déjà na poto. D'accord, il est bien comme peut m'embebele écouter liyo kuna ba matanga et tout donc n'habite et qui ni vacances non kuna to bien en ta vacances. En fait, na kende vraiment vacances na kende pour travailler parce que na allé na ba contact belé, je devais faire des publicités où na zoé ba contact à partir à poto na sala ki ango et puis na resté reposer té na sala puis moi je pense des tournages vite fait ba binga ngai na kende ko intervenir et puis voilà yango déjà naza déjà des retours na zone déjà mais dans l'ensemble tout était bien. D'accord. Na matanga dadi au participa qui les cas nini comme on zaki sur le terrain on copie cette moi briefing mon vite fait. Pour côté en actualité. Je pense que sur internet nyonso batali maram nyonso ndele ki na matanga dadi biso se to déplorer yango parce que famille vraiment qui te roté maram ezaki malamu te to moni maram ba famille tout on n'était pas du tout content mais peut-être même sous to legi to intervenir trop te mais to moni maram ezaki vraiment malamu te prévenir bino mo bo ki ba sango que même corps ezaki déjà ko beba makambo ba mbomema makambo ba mbongo tout vraiment eloko le ki malamu vraiment ça te na obsèque mais par rapport ya ba matanga ya ba artiste msusu bakufa oyo ba artiste comédien bazwa charge ya ko organiser matanga neti ya pululu poza la na Kinshasa ya pululu poza la na Kinshasa na Kinshasa mais loko ezaki organisé par les artistes comédiens na si bomonaki déroulement ndenge de kaki bakatafalque cérémonie nyonso de kay malamu mais par contre il y a des gens qui vraiment malamu te parce que bobo sanate tango dadi akufa ki tozana matanga mibale alors on a participé à tous les matanga na kenda ki ya ba journaliste Evelyne et puis na kenda ki ya biso il y a bango très bien organisé par rapport à biso bino boni katafak na landi kutu mosaka na émission mo lobi katafak dadi donc na musika ya ndo kan tsalo ka boutique au monde voilà donc boutique moi na mo bandi commerce parce que famille pour faire quoi liana bango makambo kende vraiment qui tout côté par rapport à combo d'adia ça na mona Kinshasa les baleleli des qui vraiment cohérent les qui ta likolo Ah, merci beaucoup quand même na intervention na yo ya mokola lelo mais tout le plan dans l'actualité oyo to lali to la muki to moni ndeko na biso Ada Ilunga wa se pesa biso awa na banzonzi na ba théâtre belé nga pena ko découvrir mingi awa baza tembe belé bande ko la biso ba Raïs baza pe belé ba garçon bazo jouer un peu bien mikolo na génération yé ce qu'on a évité to lali to la muki to ki affaire poison na évité poison ngo ezolala na ngambu na mino ba comédien on me quand peu expliquer biso ezo nini ezo leka juste comme à niveau ba poison boye ezo sepeli sabatute ezo pesa passe beaucoup lukali wa entre bino na bino est-ce que poison on peut outi pas ba comédien ba que c'est bête ko se poser wana mais en gros yo ko lobela biso ni tant qu'artiste comédien Glody, je pense namogo na oti ko lamuka na tongo na fongoli na uta ko lobi na buto afana lala na tchaki na télévision na landelo pana esali nga pasi makasi na ko loba nini parce que Ada c'est parmi les jeunes oyo na ndenga mabete nga na ko découvrir Ada lokola yope na poto mais abanda osala ne théâtre kalame na zo vraiment occasion otala été mais tant na ye na poto nde na ko découvrir jeune frère wana na kolo baza pe baza leki na même na âge Glody na zo bisayo ce sont des garçons oyo aza très polis et qui na bango wana même Raïs même ye je t'apprends que le azo bisanga lelo que Raïs pe aza na poison ils ont eu moko adapté oh mon dieu je vais prendre un lelo ba garçon moko très poli parce que la bien je pense au tali na même na tournage et pas Yves Lubamba na tournage qui pièce moko ba qui tourner même na appartement place na la loger au contraire ba tournage musu na Kinshasa ba benga ki ngai j'étais catégorique na boya ko sala parce que nga vraiment na ndenga mabete je supplie na ba théâtre ni na ba ndo sala ka na lobati on déjà ba do sous dans la tournage na bino ceux qui est intéressé na sala so na sepete na sala te mais kolala kulamuka koyoka jeune frère wana mutazo bunda na ye na lobaki je pense na émission avec Chukando lobi kombo na yawa ba Ada wana lelo bakomi pe kopesa moi image moko ya bien ya théâtre voilà na mabete bana wana lelo baza na moi ba vie na bango otala Ada azotambola pe na moi voiture na ye Ada aza pe na moi vie na ye moko ya bien oyo pe otali okoti pe na moi ndako na ye osepeli par rapport ya ba mikolo misusu par rapport ya baninga na bango misusu alors koko matiti na niveau ya ba jeune oyo bazobima na bango lelo
namoni na lani na émission ya fils unique ya mama na ye mwana bato bongo kotiela ye poison na bi bakotiela mpona ozokondane moto te mpona yebi moto te kotiela ye poison lelo soki akufi mpo bino bogani nini tomonaki histoire wana na vidéo biso nyonso toza sans ignorer tomona vidéo atala lelo santa vidéo vidéo atikala bongo parce que il a été empoisonné mais soki babiloko yango ezosalama si réellement eza na bamilie na biso Glody na yebisa yo lelo eloko ekomi bato balingi koaccepte nga nalobaka yango nazolinga kotoloba makambo ya bato te parce que nga moko ozomona naza victime ya makambo ebele Glody élévation na ngai nazoloba yango oyo nzambe asali nga na vie na nga bato ebele baolinga koaccepte yango te api bato baolinga koaccepte wana te Glody baza mosika te bazaka na milie oyo biso tozali osala motu voilà osala motu eloko te boswana te bowelele eloko te bokozala na fe mais Glody yo moko botalaka na télévision bomonaka niveau ya baémission oyo la mosusu bandeko na biso toza kolia na bango bakoma kosala mpo na ngai qui veut dire que Glody lelo na théâtre bato balingi koaccepte élévation ya baninga te c'est ça nayoka te moninga wana tozalaka na ye lelo akoma na mwa vi na ye azangaka lisusu mwa 100 euro te azangaka mwa nini te azovoyage azotambola mokili mobimba lokola ngana mekomi tour na nga te nakoki kosepela te lokola ngana nakomi na wana te nakosepela te yakokoma tina niveau koboma po poison ezalokwa de obobi mutu ti voilà ntango otieli mutu poison eza deja sikoyo oyebisanga boye onaka moto akoka banzoto pasi ti bolalaka bolamuki boye tokaka boye tomona tolala tolamuka toka pululu akenda c'est ça ozomona makambo yango mpe eza compliqué po même ya dadi mpe balobi ya dadi mpe ezalaki epe compliqué ondire na bapoison ezalaki na bakati wana na basuka malgré bato baolinga bande kolinga kosouleve yango bien te on ne sait jamais on ne sait jamais sikoyo oyebi nga lelo kaka na ntongo ya lelo Glody bappel oyo nazwi avant yo obenganga combien des appels on a vu parce que bato misusu mpona bango bayebi kaka kenga naza na Kinshasa voilà combien de bato baobenganga mpo bakebisa ngai papa keba tala makambo tomona na baémission balobaka mpona yo tala boye bon bolingani te bolingo eza te entre bino ezalaka nango te nyonso omona wana la majorité eza basambla la majorité ozomona wana moto aolakisa boni nyonso wana omonani ya nango basambla parce que le problème eza ke bato balingi koaccepte te ke namonake camarade oyo tozala na ye camarade oyo tolia na ye tomela na ye camarade wana lelo asalaki boye camarade wana asombaki boye camarade wana asalaki boye nzoka nde na vie tobotama biso nyonso jour moko te nzambe akopambola biso mpe jour moko te moto ya moto aza na jour na ye moto ya moto aza na mokolo na ye abotama alors baninga mosusu balingi koaccepte te ayokake moninga na ye akoma bien ayokake moninga na ye aza koévolue na kwe na ye il faut bakoma kosala lelo baémission nga na ye biso Glody oyo basala mpo na nga même na Kinshasa bakotanga partout na kongo ya mutu asalaki boye makambo wana nyonso bazoloba lokuta nakoma orgueille nasala boye yango Glody nga nakoma ovanda na kwe na nga mpona koevite biloko wana nakoprofite na émission na yo Glody naloba na ada so baolanda nga nayebi keke baotala yango baada aza bajeune frère na biso baye nsima na biso nga moko nazalaki na kini namoni niveau baada baosalela ambiance sacré bon baza ekiri na bango wana misu na otanga bakomo na bango te misu baza mpe awa na poto donc baza na ambiance ya niveau moko donc so nayebi so ke presque tous les jours je pense bazala na babar bakenda komela alors il faut bazala prudent naoloba bango à travers émission faut bazala prudent mokili ebeba déjà bato bazovivre na bampe batambolaka bango na bango bata bateyaki mokili eza très compliqué bato bazotambola na bango bayebi bango te okokoza bolalaka na motu ndako moko me motema na yo oyebi yango boza na ye bosala mosala moko ka nde na otoloba awa yo oza nzambe atomboli yo ye aza na niveau na yo te me bosala bolo moko ekotisaka keto bango baza wana donc tous les jours neti nga nalekaka des fois naoleka na voiture nango na baba na boîte nakotanga bakomo na bango te bazite ebele mwa bajeune gens wana bayeye nsima na biso ambiance efutaka nango eloko te po evane lelo tomoi yaa na biso dadi likambala biso nyonso toyebi aza moto ya bisengo dadi likambala moto to ayebi ye moto ambiance ya niveau na ndimi te bango balekaki dadi mais so totali lelo tozonga na réalité des choses ve dadi akufi je ne pense pas ke ve dadi atiki ata mabele moko na kindele ata mabele moko boye place boye parce que ambiance ememaka moto esika moko ya malamu te apesa ambiance yango mpe fo batala basalaka yango na banani parce que ntango ozomela otelemi otiki vere na yo moto atikali na nsima na oyo oyebi ete so aza nani bosomba mpe kaka biloko kolia mosusu mwa ntaba mwa poulet mayo voilà
Voilà, nga soko moni nga na tie video ya poulet mayoto ya ntaba. Yeba ke nazolia yango nde na vandi wana naolia ngona batu nga na tambola dana mutate ya traité, na stafana mutate ya traité, na melaka na bango te. Nazo bango ya koka je m'en fous. Pourquoi pourquoi na yebi na vandi na mondo bientôt toke 18 ans yango kloti. Na kutani na makambo nga na moni na makambo ete yinge pesi na leçon, na comprendre que nene na kovanda na. Alors ba jeune na biso wana bazolanda nga baza prida. Lelo to mona makambo bilé ezoleka na internet parce que ba jeune na biso ba esima na biso mais vitesse oyo glodi biso même to sala théâtre na oba bazokendeleza bongo ti. Tozoka bona makambo ebele nga na uti na kina vandi mwana ndambo makambo na yoki na misu bakoma kosala c'est déplorable. Na ba place bakoma kokota na ba esika bazokende ya malamu ti tosala mosala comme il faut nzambe soka ba pambola na tana yo. Soko zolinga bo briser ba étape bolinga na sala likambo mpona prouver bato biloko ko prouver esukaka mabe. Un garçon batambola na droiture biso pe nzambe asunga biso malembe to komi lelo malgré notre komi na sommet mais tout ça lelo parce que 18 ans de carrière bana tout ce temps là biso ba tena biso te na ba biloko wana eloko moko te so ya ndenge ni salama ni pozo na olia ngote pour nazana nzambe ba jeune ba dossier ba dossier et kozala important bata la carrière na bango nini la liboso nzamba babongisa pona bango ambiance ya tous les jours efutaka na ngote masanga yotikala lobisiko tala blora boto ka mutalia ki poisson ali angole msuna mileni le msuka nde bakenda olia poulet mayondo lobia na mwanta ba mangulu na kapela mutagliselo eloko yoko ebati nyoso tupona nini ba jeune na biso même balingi ambiance ya niveau moko biso stoko sala ambiance pona zangisa ya osoma masanga te mais c'est mieux que na vanda tout soit na mela koka na bateau na yebi ke na zala na bango to na milian na appartement na ndako place na zali kena kosa ba ambiance parce que tala niveau zoma so ekomi ke ba komiti na niveau ya kotiela bato ba poisson to yebi ma vidéo ah tala lelo vidéo c'est ça un peu muto zape sous à l'aise tête morale ezala bien tout là lobi ke na poison et tout ko créer pe makam sous ba antécédent belé c'est ça parce que yo apprendre la chose que na raïs hein donc confirmer biso que raïs pas oui nauti koruka ngo lelo pa ba comédie na moni pe Barcelone na sali vidéo mo ka utolo bango siko na raïs pe aza victime nango donc bakutu na raïs na fendi il paraît ba jeune ba ko ba sali nini bango nde batambola bango misato wana ba ambianceur ka donc bango nde il paraît nde toujours kabongo bon il faut ça reste à vérifier parce que le roi Ada yemo na confirmé les autres là le roi non ba l'équité oui on peut pas tout dire concernant bango tout ko lo ba concernant il faut tout vérifier nazangi na maloba bandeko bazolanda biso pe baza choqué par rapport pe ya image batalaki lobi et puis intervention na yo pe parce que umeli pe na monde ngwa théâtre ndemo utoloba bolingo ezalaka te surtout ponga na bi place bato bazali eloko liboso esengaka bato bazala ngo eza bolingo bato bolingo eza te puis jalousie koyina na pamba na bite message nika soko passer na bandeko tu ba comédie peut-être bazozala envie ya kosala musala ngo me bakoma pe na kobanga ezosilisa pe carrière bato mosusu donc kokata carrière bato mosusu na nzela ka bon mosusu pe bolinga suku intégrer monde ngwa théâtre te akutu na kina kutana na fimo boye tant na na poto ndo binga ans so ina yo sala théâtre maintenant na comme na kina binga ans na sana na théâtre te po bata famille na biso ba biso na théâtre ba ko kufa pa na sa théâtre na kufa muzumona image nini o to komi na ngala na lo ba biso ba théâtre te na kuna message au lobate et lo ranga na o lobare na ba tout net to vivre na moki photos à la prudent et lo l'équipe prudent c'est ça te mama ala o ye ada kutu ba chelie poison mais nga ba tel na ba message na zo lelo ko imaginer te il veut dire que tous à la prudent alors et lo musu na osenga na bandeko mutu na mutu azela tana e o nzambe abongisa pona e so nzambe alobaka opambolo na 2025 ozela te ok ko briser étape na 2019 to na 2020 zela 2025 yango zo mona lelo ba mutu ba simba ba touche bana ba carrière ya miku c'est parce que bozo linga o briser ba étape biso to kuta ba tuna théâtre oyo biso pe to ya to s'imposa. Donc il veut dire que nazela kitana ngekuma nzamba pesa nga oya pesa nga na tana nga mais ezala te ke na ke ndoko briser étape na buzara étape te na utambola selon lignée na bandeko o biso to kuta na bano bazoya lelo sika mane o biso to kuta pe fo ba ye bango ki Dieu il fait les choses comme il fait bonjour
donc faut pas comprendre que nzamba sala okozala pe yo banda makambo liboso ya mutu mais mutu na sima na yo super succès liboso na aleki yo pe accepter mutu na ndenge makambo nzamba azokende na nango soki yo kotisi jalousie otikala jaloux bongo vino mobimba parce que l'acceptation des autres est la force na yo moko en soi-même. Donc tout ce que je peux dire yango wana faut vraiment si unité zala vraiment vrai netinga makambo ba de belé kutu ba binganga de toutes les façons. Moi je vis pas de théâtre né za kikala. Donc qui veut dire que le vivant na côté lelo na osala ngo pété glodi na ba no vivant. Donc il y a un moment qui va te belé ba leli pour ba nsu ba binga na ba tournage na boyi na nga ko kende ko sala parce que na préféré na tambola na nga mieux être seul qui est mal accompagné. Donc qui veut dire que na wala na muto na la confiance na ye na olia na muto na zara na bien surtout ça va bien te obumanga na simato ba ni to olia te to melate clair. D'accord. Merci beaucoup, Président Suzo. Comme il a chuté, mais question on paye la curiosité par rapport au Nenka Batubalobaka, que non poison ou bien maman belle peut-être na bokinga kati bozo kene ou bien ils ont la ba poison bozo ke kolia retardé selon les ondits bisotolobi ka otoyoka. Te batika na bango ko chaka kinga kati na makambo wana. Glodi, ngala kinga kati na koma tina ndako. Na vandi boye. Biloko ya kolia eye na table tozolia yango biso nyonso so na bato biso tokutaki na kinga kati na biso bato toyaki tozolia yango na même table biso so tovandi autour de même table tozolia yango. Donc il veut dire que soki loka mabeza na kati donc soki nga na ke bango pe ba Hollanda to bango so ba ke nga na Hollanda to tika ko chaka makambo wana biso moko même kama makambo kinga kati wana zoloba eza na bato misusu ke babanda ko kendelinga kinga kati avant tango ba kike baninga misusu pe ba ko Hollanda. Donc biso na biso mo pe to ko boti butu mutu ki bako biso ko wala la ki nakata voilà tala net émission mama to pasaki pona ndio na biso fiston saisai na mo personnellement pe na sepela na ngote ozomona ke donc mutu na mutu azolinga kaka amibimisa bien pa ya mama mais mama lobi aza mama ya batu nyonso mama za mama ya batu nyonso kokende koboma moninga na kinga kati te pour aux intérêts parce que mutu akoloba na okutana na mama les premiers ti les 30 ans na ete biso okutana na mama horoscope okutana na chance bobomo nani neti nga na kutana na mama na bijina janvier ti na bisungula na okutana na mère na ebite donc voilà kinga kati za nango rien à voir na makambo wana po mama za ndeku azomema bere to be yango to bongo mama ni mama azomema bere apamba bola muna ezomema ngambu. Voilà, tu sais comment à niveau mon maman tant maman recédé alors ben ça resunga biso te et vous allez pour na babuzo bana biso mo maman rien à voir na makamwa et bisanga place qui ada batambola bakimela masanga kinga kati za kana bango mutuni ya kinga kati tambola na bango na za mutu fata la vie na nga zo memela donc kinga kati na rien à voir dans tout ça. Merci beaucoup Président Silozo comme l'option la souka parce que c'est une intervention encore pour na bandeko ba un peu éclaircissement et puis participation na petit mot de la fin. Na nyonso tolobia et puis tout si ça me so zapi na moi salutation ici. Moi de la fin na encourager ba frère nanga o na yo ki bana promo na qui veut dire que ba cheli kana bango ba nzambe parce que Dieu. Mais si ko ba soin peu président ba soin peu c'est na ba soin makasi ba le la ka pa mama ni mama. Te bon so mama yo ki atali pa ko soutenir ba mabeza te ko mama za na pona biso mais batali la nzambe ponza mala capable de guérir ba on a situation baza na ada na ba ona yo ki baza la fort après makambo epesa ba on mayele ba ko ma revivre mon vidéo pas comment revivre lelo na tali vidéo là uti ko sala dot na ye akipesa mbonga libala na moni na vidéo na moni ata mba théâtre moko te. Ah bon, moi, l'internet paye au yoga sima, donc comme il est discret. Voilà. Na moni ata muta théâtre maote na d'autres vidéos. Nga zaki na kina eba ka obala menazonga ki déjà. Donc na moni mutu te parce que yé pas comment maïle par rapport à tout. Donc qui veut dire que ekingi fait l'homme tous ara maïle na mokili, c'est tout. Donc elo na rolo ba ngwana na réconforter ba frère nanga que le Dieu a joie soin na bango parce que yende aza mokonza makamu nyonso. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'intervention. Merci beaucoup. Na pesi mo merci, na pesi papa Tracy merci, félicitations na bino déjà na ebika makamuto komi getoko. Soso pembe.
Merci beaucoup. Pesa maman na biso mbote. Batutu barozwa poto ya lao ya mutu nyonso epi na tour na tour kande otoloba rozela ta mususu aye poto peut-être nzamba sali ba grâce na ndenge mususu penza ba pesi mukanda mususu nzamba pesi ndaku mususu nzamba pesi voiture donc voilà maman yo kutu yo na sima combien de bato bayale msuli boso na nzamba lobaki za jour na yo donc chacun a la jour na ye. Merci amen. Au revoir président, suivre. Merci. Au revoir, ça va suivre. Voilà, ça en est fini. Merci à mon papa Jean-Marie Diasuka. Merci à Tracy Mbelenga pour la même magique. Merci à Tantine Colette et monté ma papa Charles na Allemagne. Merci à Tantine Marceline Nzole. Merci na bandeko nyonso, la grande famille Elengia Congo. Merci na bandeko tout basouté na kabiso. Merci à Pepe Kiba, la partenaire de l'X. Félicitations encore pour le mariage. Monté ma maman Lisée, papa la Donnelle. Merci Lidi Nzumba mwana Luanda Tongo, merci Nenge Bolandi Biso, Lidi Nzumba, merci. Vous avez toujours rebellé Fernando Maya, ma bijou Thomas, je vous aime beaucoup. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Quant à moi, je dirais que Patunion so Oyo Balandi Biso, donc occupé Kosunga, artiste Nabiso Adaï Lunga, et pourquoi pas les autres citer Bango, bon. Information et bon raté si réellement ils bon tokoye bayango kaka et puis courage na Adaï Lunga parce que aux artistes pe na lingara mingi Raïs aussi et Fendi pe surtout en tout cas ba artiste ba jeune tout aux salam sana bino bien bozo même quand même peut-être na biso likolo en tout cas merci na bino nzambe autika bino te nzama ko sunga bino aza le médecin par excellence je vais Rafa à guérir aza capable ko biksa toutes sortes ya malades nyonso za ba poison aza capable ya bikisango et puis na bandeko mususu kozana motema ya mabete po yo po kokufa kaka ozana libanga te na se na mokili yo et ça li pasi yango tozui intervention ya Hans Luzolo bozala toujours connecté branché na Elengia Congo bokozala jamais dessus et quant à moi je vous dis au revoir d'ici là portez-vous bien bye. Elengia Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kaka.